ingeta la famille bokota tokota matière ici ekoti kande tolobaka so biloko ya kitoko ekoti bandeko nanga bino pe de votre côté bokota bandeko nanga ya lelo matière ekoti kandenge tobetaka masolo bandeko nanga eza na ba matière mosusu ekotaka oyo eyaka pona opesa esengo eza pe na ba matière mosusu ekotaka bandeko nanga tango ezokota eyaka pe kolelisa baninga ezalaka ka bongo kande bomona titre na biso bandeko na ngai ebele ya ba congolais baleli bandeko na biso ba congolais baleli balobi te yo simba te matanga eke zongi kolela eke zongi bandeko na ngai ebele ya bato wa rotuna kongola zolela nini matanga to deuil national eza pona nini bandeko na ngai ekomi kosala pasi ya makasi ekomi kosala pasi pe mawa ekomi kosala bandeko nanga pasi mingi na motema de l'autre côté to mona pe ba famille mosusu ba osepela ba sepeli na bango kandenge ezalaka côté mosusu pe to moni ba famille mosusu baleli ba olela bandeko nanga eza kaka pasi yango bino moko boyebi soki makambo ezalaka toujours et encore musala na biso ya koya kobetela ngo sete ya koya ko partager ya koya ko solola ya koya ko lobaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko penza mingi makasi kande bomona na miniature na biso bomona na photo na biso bomona na titre na biso toye kotia papa na biso Jean-Pierre Bemba bandeko nanga boyebi papa Jean-Pierre Bemba aza moko ya bakonzi ya mboka na biso soki population eza na problème bakolela epa ya batu nyonso bayebi ke ya Vital Kamerhe ya papa na biso Jean-Pierre Bemba ya président na biso papa na biso Fachi Beton donc bakonzi baza mwa ebele bakongole baokende pe kolela epai na bango ezalaka bongo et c'est tout à fait normal ezate ke non parce que bakongole baleli faut kaka makamnyonso ekoma kaka epai ya président te ba o nyonso tobengaka bakonzi bango nyonso bandeko nanga baza concerné surtout na situation oyo na ndenge moko ya kitoko ebele ya bato toyaki komona bandeko na biso ya ba prisonnier bayaki kobima na prison ya Makala ebele ya ba prisonnier bandeko nanga ndenge toloba baza libanda quel que soit oba kima quel que soit ba oyo penza justice yango moko et juger bon que non c'est bien, c'est bon, babima na bango, bakende, ko sepela na ba famille na bango, bakende, ko banda vie na bango to ko continuer na place o batikaki. Bande konanga de l'autre côté lelo eye ko lelisa ebele ya ba congolais. Eye ko sala pasi na mitema ya ba congolais. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi
moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko na système moko bio Gavker et Yelibino ba solution ya kafu Gavker a Yelibiso ba solution ya kili balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bandeko na ngai place oyo makambo ya santé na bino eza kozwa solution. Yo mutobelaka mutu pasi, mutu etikaka yo te mukongo pasi kolemba ba attention matakita ko sanza matakita. Mosusu okondaka oyebaka te okondaka nini. Batu mosusu oyaka munene ti okomi na niveau ata moya kotambola eza lisusu te. Benga Gavker azawana na ba solution ya kafu pe ba solution ya kili na système moko ya kitoko mingi makasi. Voilà. Salut chers bouchos, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na yelibino lisusu bandeko na ngai bakonzi ya mboka na biso wana deja tomona papa na biso Jean-Pierre Mbemba la famille ebele ya batu bakoya kotuna pourquoi okomi day international, pourquoi otie na miniature na yo photo ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Qu'est-ce qui se passe au juste? La famille avant na kota na mozindo ekozala moi bien na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika batu sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, bambote nanga na mama Lisi mpitu ya balisi, bambote na ye moko mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu la famille na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko, ba mapango akoteka yango yo, sombaka lupango, la famille. Ba mapango eza nango $750 ya pamba. Kozela teke ba mapango esila pour que obando tunaka mama étoiline ekozala pasi pe mawa. Ngana lobaka toujours. Tango ba mapango ezali, profitez opportunité oyo pe somba mwa lupango na prix ya kitoko ya $750 ya pamba, osombi lupango okomi kotongisa na kayo malembe
ti mukolo okosilisa kotonga ngo ntango osomba mpe mapango bongo bandeko na ngai na mikanda na yo mpiau na maboko na système moko ya bien. Voilà, tozonga na makambo na biso kande tobeta masolo bandeko na nga toyaki komona ça fait déjà 2 mois. Na 2 mois oyo toye ko sala calcul ba makambo nyonso na prison na biso ya Makala bautaki ko libérer 2500 prisonniers. Na 2500 prisonniers wana soki totali bandeko na ngai na place prison ya Makala ndenge ezalaka nombre normalement ya ba prisonniers oyo il faut ba vanda na prison na biso ya Makala normalement il faut 1500 prisonniers. Mais tellement que na Congo na biso la famille photo loba ils ont babilo mosusu photo lobaka et comme la bakonzi ya mboka. En tout cas coup de chapeau na nous na yemoko ministre na biso ya justice papa na biso Constant Mutamba. En tout cas musala osala ezali musala moko kitoko surtout ka ndenge okoti na makambo ya prison ya Makala. Donc papa na biso prière na biso ezaka que no continuer na ba prison nyonso bandeko nanga kande na oloba normalement na prison ya Makala nombre oyo il faut evanda na place wana au moins 1500 personnes. Mais toyaki komona keno na prison na biso ya Makala ezalaki na ba prisonniers ebele bandeko na ngai. Ba prisonniers bazalaki ebele. Yango yaki kosala keno il y avait des prisonniers oyo babandaki kokufa parce que population ezalaki tellement ebele. Babando lia bien te, babando lala bien te. Façon na bango ko vivre ezalaki bien te. Mu pepezo kota te tellement batu baza ebele. C'est ainsi que ministre na biso ya justice ayaki kokota komi kolandela baka. Eza na batu mosusu bandeko nanga bakota prison ya Makala ka pona kalika momoko ya muke. Oyo peut-être qu'il fallait ba futa ta ba mand abimi na ye. Mais babando kotisa bango na prison Makala. Pourquoi? Parce que bazaki na muto rotelemela bango te. Pourquoi? Parce que basengaki bango mbongo ebele oyo famille ezaki incapable ya kofuta batie batu na prison. Tango ministre na biso ya justice ayaki kosala descente, ayaki kosala ba vérification, ayaki ko se rendre compte que il y a de personnes oyo bazalaki na prison bandeko na ngai innocemment. Yango ayaki kosala keno na 2 mois oyo bayaki ko libérer 2500 prisonniers. Sikoyo, quand ndenge boyebi, totiaka ba numéro ba téléphone, il y a tant de personnes na émission on a sala ki lobby na butu, batu ba benga ki mama Étoiline. Ba lobby mama Étoiline c'est bien, ou apprécier ministre na biso na musala sali. Mais 2500 prisonniers na 2 mois ya pamba. 2500 prisonniers bazali banda. Sikoyo, tango ba bimi bongo, bakoya kosala nini? Parce que déjà na ville à Lubumbashi et na ville à Kinshasa déjà la famille bakuluna baza ebele. Batu baza koiba nde koiba. Kuluna eza penza insupportable. Bazo koka ko maîtriser kuluna te. Siko komba ye ko bimisa pe ba prisonnier bandeko na ngai toyebi ke ba prisonnier wana tango ba obima bongo baza na misala te. Baza na misala te. Tango pe bakozonga eza na ba misala mosusu place ba oluka ba kendo sala mingi bazwaka ba prisonnier te babanga ka bango keno kuna bauti baza na ba esprit moko ya mabe baza na comportement mabe mingi na ba misala ebele bazwaka bango te. Yango sikoyo ekoya ko entraîner nini kimoyibi lisusu na ville ya Kinshasa comme toza déjà na bakuluna ebele seke ekozala nde somo. Yango la plupart des gens bayaki kotuna mama Étoiline pourquoi tango ministre bando libérer ba prisonniers, pourquoi ba membaki bango te na kanyama kasese kuna bakie kozwa ba formation esunga bango ke ba libérer bango ka boye tango bazo bima ka boye na kobima ekozala pasi pe mawa parce que ezana batu mosusu ba famille na bango ekufa bakozala na place a kovanda te. Surtout tant muto obima déjà prison azalaka déjà na mutu na ye ezalaka déjà makambo mosusu parce que ezana batu mosusu ka nde na lobby akota prison innocemment ba mosusu ka kuna na prison nde bakendaka ko yekola ndenge nini ya komelaka babange ndenge nini ya kobundaka bandeko na nga makambo na oloba na yebi
parce que nga nayebi mutu moko tozalaki na quartier moko la famille bayaki kokanga ye parce que abando bima na mwana ya moins de 17 ans tango kaka baye kokanga ye akoti prison la famille akendo sala na prison wana 3 ans ya pamba tango kaka yaki kobima na prison wana bandeko nanga achangeaki comportement pas possible mutu wana bando komelaka badiamba te abandaki komela cigarette te abando mela masanga te me tango ayaki kobima prison bandeko nanga ezalaki somo mutu na ye ebandaki kosala lisusu bien te donc kuna penza akendo yekola biloko mosusu na quartier azalaki insupportable alors yango bato ebele balobi pourquoi baprisonnier wana batiki bango bazala libéré ka boye bato wana normalement il fallait bazwa bango bake na bango na kanyama kasese kuna bazwe baformation ya misala elingaki esunga bango penza mingi makasi tango mpe bazoliberaka bango batuni toza na misala boye banani bakosala misala wana ba oyo bakolinga keno biso tolingi tokota soki na tozala bapolisier bakoti ba oyo soki balobi keno biso tolingi tozala soki basécurité bakoti wana elingaki esunga bango siko komba libere bango ka bongo dans la ville ya Kinshasa bandeko nanga ekozala nde kuluna na kuluna yango bandeko nanga bamama ebele na bapapa ebele lelo bakomi kolela balobi insécurité ekozala nde somo bino moko bomona ndenge nini bazokidnapaka batu ndenge nini kuluna eyibaka nde koyiba ndenge nini na kini bandeko nanga ebele ya batu bazobanga ta kotambola siko na baprisonnier oyo nde kozala somo yango toye kosenga lisusu na ministre na biso ya justice talela biso dossier oyo ka ndenge population eleli tango population elelaka toyebi ke population tango ezolela bayake pa na biso bayebi ke biso toza ba intermédiaire international donc makambo soki ezali na nini na bakonzi ya mboka biso tokoya kopanza sango soki pe na population baza pe na kolela biso pe tokopanza sango pour que message wana ekomela bino bakonzi ya mboka population ya Kinshasa eleli elobi s'il vous plaît ministre na biso ya justice talela makambo pe ya sécurité surtout pona ba prisonnier oyo bouti ko libérer 2500 prisonniers déjà ebele ya batu bazobanga balobi na ville ya Kinshasa awa ekozala nde somo d'abord la vie n'est pas facile eza na bandeko mosusu bakota na bango kutu prison te batanga baza na misala te eza na batu ebele baolalaka banzala sikoyo que dire na batu oyo pe mosusu ba prisonnier oyo bauti prison donc ekozala somo nde somo hein papa Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu voilà kande na lobaka biloko ya kitoko la famille ewumelaka nango te wana tokomi na mwa suka ya mwa partage na biso ka ndenge tobando panza sango ya ba prisonnier 2500 prisonniers oyo balibéré na 2 mois kaka écart à 2 mois la famille je m'excuse eza vraiment ya koyinda ebele
ya batu bazolela eza na bafamille mosusu oyo basepeli baoya ye baoya bango plutôt finalement bakomi libanda mais de l'autre côté bafamille mosusu baolela parce que baobangela kuluna baobangela miyibi tala kaka na kini mikolo oyo sécurité eza penza te bakomi koenleve batu bakomi kosala bisalasala donc ekomi kopesa mwa pasi ya makasi pe mawa bandeko na nga ka ndenge tolobaka tokomi na biso na suka en tout cas la famille soki nanu otielaki biso j'aime te s'il te plaît tiela biso j'aime soki otiaki commentaire te tiela biso mwa commentaire soki osabonaki te yo moto asika kobosana pe te kosabone na ndenge ya bien numero na biso yango wana affiché